Bato nyonso bakoki kobomba misolo. Yo pe lokola mipekisa kosala ba dépense oyo ya motuya te mpona kobomba misolo ebele. Lelo tozali lundi. Bana bazali na kelasi matondo na mosala mwaye eyenga mpe na boutique mpona koteka. Komona bofuluki ya eyenga ngalula kolo pharmacie oyo ezalaka penepene na ye aye koyebisa ye mikakatano oyo azali na yango. Activité na nga ezotambola lisusu te. Bana na nga bazobenga na bango na kelasi. Mikolo misusu tozolia na pasi pe soki maladi eye todefaka to pe totekaka eloko moko ya motuya po tozwa makoki. Toza na retard ya sanza mibale ya kofuta ndako. Kobomba misolo esimbaka te epai ya mobali na nga oyo aza na lifuti ya $2000 esilaka nyonso na mabanga na banganda. Eyenga ayebisi ye makambo nini akoki kosala mpona bofuluki ya libota na ye mpe. Bayokani bakutana na nsima ya 45 jours mpona kotala soki maye basololaki eboti mbuma. Lobi na yango ngalula azongeli eyenga mpona koyebisa ye ete mobali na ye asepeli na makanisi na mayele oyo eyenga apesaki ye. Mingi penza ntango ayokaki ete mama Luzolo oyo akufela mobali atekaka mikate na kelasi ya bana, asungaka bana na ye misato kaka na mosala wana mpe abombisaka ndambo ya misolo na ye na Copec Ekonzo. Likambo ya kokamwa na nsima ya 35 jours ya pamba, ngalula azongeli eyenga mpona kopesa ye sango ete ye na mobali na ye bazwi mokano ya kosomba lopango mpo bobombi ya misolo na bango efuluki. Na 30 jours ya pamba bakokisi $600, pharmacie ekomi na kimia mpe stabilité ya misolo ekoti na libota na bango. Eyenga azali na esengo ya komona libota ya ngalula kolonga. Moto nyonso akoki kosala ekonzo. Yo mpe lokola mingi soki okimi kosala ba dépense oyo ezanga ntina. Message oyo epesameli bino na FPM elongo na Visa. Salela misolo malamu mpona lobi ezala